Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Na bande konyoso obopesa confiance et fidélité à la magazine Mbonda Ekolo et surtout boebike to de ces vagabindoté par rapport à l'information autopesa bino na batamoko réel. Na sommet ya édition mokolo boye baketro sola mingi nini congolais asengeli a réfléchir na mokolo ya Noël ya lelo Petro bita suma solo ndenge nini congolais asengeli ayebake seninde azali cette institution oyo esengeli et publié ba résultat ba vote oyo tikoleka le 20 décembre 2023 Petro bita suma solo ndenge nini ba observateur union africaine ya SADC bakutalaki na mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo la cadre kopesa ba rapport final. Merci. Tala sikoto fumula édition ya biso ya mokolo loboye bake nini oyo esengeli to retenir par rapport à journal le 25 décembre oyo ezali comme journée à Noël awa la carte ya République démocratique du Congo surtout biso ba congolais. Ndeko ya Congo boye bake na mokolo oyo ya Noël esengeli chrétien nyonso à réfléchir face à ba comportement oyo toza ko imposer devant ba semblable na biso devant ministère ya kobotama ya mwana ya Nzambe esengeli to réagir lokola Vierge Marie oyo azalaki ko conserver nyonso pe azalaki ko méditer na motema na ye malgré musique na ba fête ebongi to emboîter ba pas ya mère de la rédemption garder silence devant la crèche méditer pe ko réfléchir na vie na biso pe na avenir ya mboka na biso République démocratique du Congo nyonso eko salema na silence pe na réflexion oyo mwana Nzambe abotamaki eko inspirer pe eko botisa na ba makanisi na biso ba maele ya kitoko pona ko agir bodi melanga ike Jésus Christ oyo toza koyamba lelo eza nde verbe maloba ya Nzambe oyo eza incarné Nzambe oyo aza kati na batu aza kozwa ba condition na biso aza ko partager bomoi na biso na nyonso sauf na masumu il faut boyeba ke Yesu azade Emmanuel Nzambe kati na biso donc sauveur na biso lelo pe libela na libela pe biso oyo toza bana na Nzambe toyeba ke toza ba potentialité ya ko exploiter pour na ko changer mode de vie na biso pe pour na ko luka ba bonde ya République démocratique du Congo yango tango nyonso biso Mbonda Ekolo tolobasela mokuse voir juger pe agir na mokuse bongo VJA esengeli na congolais nyonso ozala politicien to pe ozala chrétien to pe ozala nanani zala la méthode wana ya voir juger pe agir pour leur permettre to luka ndenge ni Congo et ko zwa développement kitoko ke to lekisa batala biso na ba débat oyo eza ko apporter bonderté yango biso petit sika kambona boye bakene ba publication oyo seni awuti ko publier sur 27 circonscriptions électorales boye bakene Félix Tshisekedi aza ko mener ba adversaire na ye na 82,60%. Mwana ya Congo bondi melanga ike na masolo ya ba élection oyo esalemaki le 20 décembre 2023 seni aza toujours ko continuer ba publication na ye bondi melanga ike concernant ba circonscription ya Grand Équateur na ya ex-province orientale seni apesi masolo kitoko na ba donné na ye sur 216 693 votants Félix Tshisekedi Tshilombo aza ko bima wayambo avec 160 657 voix, soit 74,3% dans 6 circonscriptions locales. Wambana Iziro, Oezali na Ouele, Bikorona Makanza, Oezali la province ya Équateur, Pe Bunyavina Mambasa, la province ya Ituri. Moïse Katumbi Tchapwende a la deuxième position avec 35 842 voix. Ya koyeba ezake kaka la partie est ya République démocratique du Congo masolo ekoyeba na lundi le 25 décembre 2023 na nyonso bondi melanga ike les tickets gagnants ya Union Sacrée de la Nation mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo azako frappé jusque là donc na 27 circonscriptions électorales donc 22 à la carte République démocratique du Congo P 5 dans étranger c'est un total de 1 29 616 votants. Le numéro 20 a déjà 840 684 voix, soit 82,60%. P. Moïse Katumbi Tchapwe, 147 053 voix. Le candidat Raja Boyende a la troisième position, na 9 263 voix. P. Le candidat Martin Fayulu, 7 965 voix. Nyonso Oyo, Bondi Melangaike, Seni, a continué comme ça, Moussane, qui toko toyebike, si, tokoma le 31 décembre, tokoyeba nani vraiment molongi, na masolo yango. Yango! C'est que tu as la kimia,
topé sa confiance na CENI parce que yende azali cette institution oyo capable accomplir sa biso ba résultat final biso mbonda ekolo to betisi kaka mbonda ba élection esalami kitoko malgré moi baraté nango mais yango te eti na biso to tumba mboka na biso po à part République démocratique du Congo tozala mboka mosusu te to na élément oyo ndeko ya Congo boyebake tozala mboka mosusu te à part République démocratique du Congo soki yo ozala ba misolo to pe na ba capacité ya kovanda na ba pays mosusu yebake ebele ya ba congolais elikela bango eza semoko donc République démocratique du Congo ekoma mboka esengo pe ya kimia bondi melanga ke na ba élection oyo esalemaki le 20 décembre 2023 boyebake tomona kindenge ba électeur na ba leader politique nyonso même religieux ndenge ba kindaki ko voter malgré moi ba dérapage ezalaki tomona ki mona mboka Martin Fayulu ndenge akendaki ko remplir devoir civique na ye tomona ki pe lisusu mona mboka docteur Denis Mukwege Tony Boyamba même exercice pe na ba chef spirituel ba église pe na ba politicien ebele ndenge na ndenge même ba congolais vivant à l'étranger bango pe ba salaki masolo avec impact pe idéologie donc na ba mboka lokola Canada Belgique France Afrique du Sud na ba mboka misusu boyebake tomonaki pe ndenge ba opération et continuaki jeudi na ba bureau de vote oyo bazaki ba problème logistique mais entre temps CENI avant d'ici masolo na centre ba opération na kombo ya bosolo na cadre ya ko assurer gestion ya masolo ya ba vote po transparence ezala na ba résultat bango pe na ngambo na bango balandelaki à la loupe masolo ba processus électoral na ba vote nyonso ndenge elekanaki bango ba observateur ya forum ya conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGL na mokuse et surtout que bazalaki accrédité pe ba rapport na bango ba lobi ke ba élection eleki na kimia pe kitoko côté sécurité bondi melanga ke la police pe asalaki musala na kitoko malgré moi ba kokoso ezanga kate kutu les commissaires divisionnaires azalaki yemoko na terrain po na kolandela masolo na ba centre ebele po na kolandela ndenge policier azako sala musala na ye nyonso oyo esengeli toyebake kiti ya bokonzi ezalaka kaka la moto moko du tango toza koluka kokreye ba manifestation toyebake peuple oyo azali susu naïfité donc esengeli topesa congolais esengo donc ba politicien boyeba ko assumer ba responsabilité na bino soki opoli zala patient zela mbala mosusu oko gagner na 2028 mais ya ko semer ba désordre wana e kozala kitoko te po kimia na développement ya République démocratique du Congo yangonde tolingi congolais esengeli tofongola miso tokanga matoi na biyoka yoka mais toluka ensemble ndenge nini ya ko sauver République démocratique du Congo ezala pe mboka mo kitoko parmi ba pays ya mokili mobimba biso mbonda ekolo topesika conseil ba congolais pe betika kambonda touta ko sabile na sommet esengeli congolais ayebake adresse eza semoko pour la koyeba ba résultat ba élection otosaki le 20 décembre 2023 ezaka ka CENI topesa confiance parce que grâce na yeto kozaba réponse ya malonga. La commission électorale nationale indépendante est heureuse que nous ayons pu organiser le scrutin du 20 décembre. Comme vous le savez tous, c'était pas toujours évident que nous allions arriver à l'organiser à temps, étant donné tout ce que nous avons eu comme contrainte, et tout le monde le sait, cette commission, du moins son équipe dirigeante, a été mise en place avec 28 mois de retard, et les choses ont commencé très lentement, mais nous n'avons jamais hésité un seul moment, nous n'avons jamais pensé qu'il fallait reporter les élections, et nous l'avons toujours dit, le mot glissement, nous avons toujours dit que le mot glissement ne faisait pas partie de notre vocabulaire. Bon, ce n'est pas une occasion d'exprimer une quelconque autosatisfaction, mais notre satisfaction vient du fait que nous avons vu l'engouement de la population congolaise, leur patience face à nos petits ratés du premier jour. Yebake yo mutu ozali ko organiser ba activité ya kitoko lokola mariage ba anniversaire to pe ba fête ya ndenge na ndenge même ba conférence to ba cérémonie ya ndenge na ndenge pesa confiance na mbonda ekolo agence parce que ba reporter ba za ba professionnel ba osala le musamo kitoko pe ko za ba souvenir à malonga. Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba.
mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te, kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Na ba élection oyo esami le 20 décembre 2023 boyebake quand Moïse Katumbi chapeau bango bazosenga babandela masolo yango lisusu à zéro kokamwa to da élément oyo. En effet, dans beaucoup de cas, les machines n'ont pas été initialisées devant les témoins comme l'exige la loi, mais plutôt à partir des antennes de la CENI. L'acceptation du vote sans carte d'électeur lisible, l'intimidation des électeurs par des militants du camp du président sortant dans plusieurs bureaux de vote à travers le pays. L'utilisation de méthodes de bourrage traditionnelles, d'énormes retards dans la livraison des ressources électorales pour limiter la participation au profit de la manipulation du processus de compilation des résultats, l'utilisation sur toute l'étendue du pays des urnes non scellées. 2. Ce système machiavélique de fraude planifiée a permis à la CENI d'imprimer de PV donnant faussement le président sortant vainqueur dans les zones où il n'a en réalité obtenu. Fondation Jonathan Sango basalaki geste kitoko ya kosepelisa ba membre na bango ba fête kitoko ba fête oyo surtout mingi ya fin de l'année 2023 et kala kinengi ni Wilfried Samba azalaki na bango elongo. Chose promise, chose faite. Ndeko ya Congo tango biso mbonda ekolo tolakisaka bino batu na ba organisation malamu botsaka tembete bondi melangai ke Fondation Jonathan Sango aza parmi ba vraie fondation oyo e na mbongwana na kati ya société congolaise bondi melangai ke ba prometaki ba membre na bango ke na 500 francs congolais ya pamba oyo bazali kopesa bayebake bakofete kitoko avec impact pe idéologie tellement que bango bakosaka te bondi belangai ke ndoto elati nzoto po mokolo ya dimanche le 24 décembre 2023 bacontribuable bazwaki nyonso oyo esegelaki bafete kitoko na bafestivité ya fin de l'année oyo basaki ya semoule ya loso huile, soso, tomate, matungulu. Donc, nyonso oyo mabota ekokele la tepo ba fete kitoko. Tellement que na bande commission sur Sika, baya kipo, balinga kikimona meso, boyebake les coordonnateurs ya Fondation Jonathan Sango, na yeboko le président fondateur ya Fondation Batalisa Kibango. Important c'est ya kozala lisanga mingi na série ba question na ba réponse. Et bongo tangu bakabola kibiloko bondi melangai ke ba bénéficiaire ba sepela ki makasi bino moko boyoka ndenge nini ba beta ki mbonda liboso ya caméra na biso. Asina sepe ndenge to biloko mbongo biso to pesaki. Na biloko to zui eza ndenge moko te. Po biloko to zui eleki na mbongo o biso sani ni to pesaki. Ça on a lancé bango ba moni. Et donc on a lancé le kuta. Na sengi pe bele ba ya vraiment to sangana ko ba lobi no fait la force. Ba to sangana longo na nzambe na yo to bazo sala nzamba otombola eze se mo makasi. Et na mission na zaki na ngala moya osoma ngote mais buko na jui e sunga ba na ngalobi.
Yemokopé, le président fondateur et la fondation Jonathan Sangou Alobaki Boye. Message ezaka moko to sengi na ba mama nyonso tu ya matete. Ba mama, ba papa, bandeko basi pe mibali boya kokota na fondation Jonathan Sangou. Ko vivre na lisanga ezalaka malamu. Ko vivre de manière isolée eza bien te. Omoni awa ezalaki to clôturaki na cadre année 2023 projet na biso to bengi FJS devise na cadre ya unité, solidarité et fraternité nde lelo ezalaki mukolo ya partage de vivre entre membres. Yango olie na loba mingi bino moko bomoni bilili to lobaki to kosala pe to sali. Ndenge na lakaki to lobaki te basoso mboka nyonso na ba matembela simandaku peut-être après le 20 décembre bomona bango te mais biso to préféraki to ya po to ebike to zalaka to zali pe to kozala toujours pembeni na bino nyonso to esali kitoko po makambu ya boye il faut ozala kaka mwana ezabe po opesa esengo na bamabota et surtout que meme ba oyo bayaki na cadre ya kimona meso bazongaki maboko pamba te événement ezalaki clôturé na série ba photo souvenir biso pembonda ekolo en tout cas dans le but 3 fois masolo ya kitoko oyo fondation Jonathan Sangou bazali kosala en tout cas to fuli bango mokako soit pe to betisi kaka mbonda toyebisaki bino na basommer boyebake baobservateur union africaine ya sadek bakutalaki na mokonzi ya mboka mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo mpona kopesa ye barapport ya baprocessus électoral ndenge bamelaki baenquête ya bango. Ndeko ya Congo boyebake na makambo etali ba élection ya le 20 décembre 2023 ba observateur ya SADC donc communauté de l'Afrique australe na Union africaine ba organisation omibale important en Afrique depuis le 10 décembre 2023 baza awa na mission ya kolandela ba processus électoral na étendu mobimba ya République démocratique du Congo après ba élection générale euti koleka boyebake ba ndeko wana ya SADC na Union africaine bazi actiper ba sepela kindenge masolo etamboli kitoko atamo ba mbinga mike l'essentiel, ma solo est amboli kitoko et surtout na délai constitutionnel. Bondi melangaike, na mopazi à SADC, bazala qui conduit, na ancien président tanzanien, père Union africaine bango, bazala qui conduit, na ancien chef d'état malgache. Nyonso oyo, kaka na cadre, ya kola de la ba élection, ya République démocratique du Congo, pe na suka masolo, bakenda ki kokutana, na chef de l'état, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour la kola kisaye, ba rapport na bango. On déployé nos équipes dans tout le pays. Et nous avons déjà fait un rapport préliminaire aujourd'hui, au même titre que tous les partenaires. Je pense que le chef d'État est non seulement ce chef d'État, mais il est candidat aussi. Donc c'est à ce titre-là que nous sommes venus pour d'abord lui décrire le périmètre de notre mission, l'objet de notre mission, de lui dire que certes, nous sommes ici pour observer, mais nous sommes ici aussi pour faire des recommandations dans la mesure du possible et de dire aussi que l'Union africaine cherche à ce que dans chaque pays, il y ait la stabilité politique, il y ait la paix sociale. Bondi melangaike, baza awa, plus de 100 membres observateurs d'intérêt, où c'est un pays différent, il y a africain. Pour la SADC pour la Union africaine. Ba observateur yango bazalaki kaka la mission ya kosala mosala kitoko pe objectif ndenge ba élection générale ya le 20 décembre etamboli conformément la ba norme régionale et internationale na ba matière de démocratie. Fondation société civile, on a fait des recommandations aux partis politiques que ce pays vous appartient. Donc il vous appartient de prendre en main le devenir de ce pays. Vous êtes responsable comme tout le monde, hein. Donc c'est une responsabilité partagée en tant que citoyen, donc c'est un devoir de chacun de défendre les intérêts du pays. Et nous avons toujours dit, et j'ai toujours dit, il faut avoir ce sens du dépassement, c'est-à-dire ne pas voir tout simplement les intérêts individuels ou personnels, ni de parti, mais d'aller voir les intérêts vraiment du pays, du peuple, et je pense que c'est ce qui est le plus important. Après qu'on a acté, il y a des déroulement du scrutin, la mission de ce bibalé, formuler des recommandations pour améliorer les processus électoraux, na mikolo oyo ezakoya. Biso pembonda ekolo, en tout cas tu es que le kola pe bango, balandela ki masolo o kitoko et c'est pe ba vérité ezaka la mesa pe congolais, azala kimia pe la confiance, ya kopesa esengo, ya kozo ba résultat suka na seni yango biso.
Tobetisika Kambonda. À travers le centre de formation média indépendant à Topé, c'est formé mon conseil Boyebake, on comme un journaliste professionnel, on va conseiller un montage vidéo qui t'a coupé, on va conseiller ma caméra avec impact dans l'idéologie et surtout que ils ont vraiment professionnel média qui va faire sa formation. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo azaki na ba obsèque ya mwana mboka ne mwana semi oyo autokotika biso mikolo oyo uta kolekana elekalaki ndenge nini. Mwana ya Congo boyebake République démocratique du Congo euti kobungisa moko ya bato ya bonya oyo bientôt eza kosenga akundama na ba honneur nyonso. Eza nani les chefs spirituels ya Bundu ya Mayala mwana mboka ne mwana nsemi oyo asala pe ba histoire ya kitoko na kati ya République démocratique du Congo na ba position na ye parfois radical parfois pe na ba déclaration ya ko reconnaître le peuple Congo. Bondi melanga ke akufaki na Kinshasa depuis le 18 octobre dernier atika vide moko ya makasi na paysage politique congolais. Bondi melanga ke samedi le 23 décembre ba hommage populaire et salemaki na palais du peuple la présence ya mwana mboka le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Le numéro 1 ya ba congolais akota kiwana pour la saluer mémoire ya illustre disparu. Le chef de l'État a s'inclinaki devant des prix ya Mowei pe atikaki courant de fleurs na ye. Maloba pe ya confort ezalaki pour na ko encourager famille ya Mowei ndenge kaka ezalaka. Bondi melanga ke famille pe bazaki reconnaissance et pas ya couple présidentiel. Nous tenons à remercier son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi, que notre papa appelait affectueusement son neveu. Mais également la distinguée première dame, Madame Denise Nyakero, qu'il appelait Bokilo. Nous vous présentons nos reconnaissances les plus sincères pour votre accompagnement dans le cadre de l'organisation de ces funérailles dignes de son nom, ainsi que votre accompagnement durant la convalescence de notre père. Ba obsèque yango eza vraiment symbolique et important surtout ya kosangisa population ya Congo. Sentiment de grande fierté de voir qu'aujourd'hui un fils Congo est honoré au niveau le plus élevé, au niveau national. Vous avez vu vous-même la présence du chef de l'État qui est venu s'incliner et présenter ses condoléances à la famille. C'est pour vous dire à quel point la nation tout entière est reconnaissante vis-à-vis de son combat pour l'ensemble du pays et son combat pour sa province, pour toutes les valeurs qu'il a défendues pendant toute cette... La nyonso esengeli bondi melanga ke ezape moment ya ko réfléchir pour la vie politique ya Bundu ya Mayala oyo lelo batikali ba orphelin na absence ya leader na bango. Essayer de nous rattraper pour voir comment on peut s'organiser. Mais Dieu merci, il nous avait laissé en plein congrès. On était en train déjà de voir comment on pourra commencer à faire les passations de pouvoir au sein du parti. Et c'était déjà une façon de prévoir son absence. Bondi melanga ke akufaki na âge ya 78 ans pe akokundama le 31 décembre kuna na Congo central mingi na village natal na ye biso pe mbonda ekolo tokaboli mawa la famille biologique ya Mowei pe Tobetisika Kambonda. La cadre a toujours un geste à Malamu Boyebake. Fondation Wivin et Brigitte en tout frère Bondi Melangaike. Baza wana pola koluka pe ko pesa esengo. Na ba veuve na ba orphelin. Bola na ndenge nini basaki ba acte moya kitoko mingi. Pola ko se pesa bande ko na le kala ki ndeni Wilfried Sambazala ekuno le ngona bango. Et Salemaki avec impact pe idéologie. Acte ya bolingo oyo fondation Wivin et Brigitte en tout fin
WBA na mokuse basalaki epai ya ba mama veve na commune ya Ngalema na cadre ya kopesa bango ba cadeau ya festivité oyo eza ko marquer fin de l'année 2023. Bondi menangai ke nyonso eselemaki mokolo ya samedi 23 décembre 2023. Boye bake nyonso ebandaki na losambo po na kokumisa nzambe tata mozalisi ya likolo pe na nse. Tellement ke esika ya bénédiction bato bazalaka mukete bino moko botala ndenge nini baveve bazalaki ebele koyemba komela kosepela pe kolia agogo na esengo nyonso po acte oyo il faut oser la kaka fondation WA topé Wivin et Brigitte en tout na mokuse. Ebongo tango ekomaki na baserie ya bakado bondimela ngai ke baveve bazwaki basoso loso liputa na enveloppe po bafete ya kitoko na mabota na bango. Bino moko boka ndenge baveve babetaki mbunda liboso ya kamera na biso. Mama natondi samina esengo makasi mwana na ngai na sepeli mingi po ete bana na biso Brigitte Wivin makanisi biso na elamba ya kolata na eloko na kolia mwa transport nzambe apambola bino makasi pelaka makasi bambola nyonso oyo tosepelaka makasi nzambe asunga bango bakende liboso ebongo bamembre ya organisation ya événement wana baloba te mpo bazwa zero likanisi oyo d'abord eza faut remercier ba mama na nga oyo nalinga mingi tellement makasi bango nde bapesinga makasi oyo naza nango lelo ya kozwa baresponsabilité oyo nyonso ya koconfie nga batâche nyonso ya minene oyo bomoi na osala lelo. D'abord merci na mama Wivin oyo nalingaka mingi donc sans ye mawa plein mama Brigitte merci mingi na musala malamu oyo bozo continuer mpona kosala mpona bamama veuve. Mama Wivin aza na ye député te mama Brigitte pe aza député te mutu moko pe te apostiller donc basala rango chaque année. Na cadre de rappel, boyebake Fondation Wivin et Brigitte en tout fait, bazala kabongo, na objectif ya kitoko, mingi, savoir aimer et redonner le sourire aux veuves et orphelins. Bolingo ya boye, il faut oser la kaka, moko oyo, asali la kanzambe la motema moko po, nyonso ezala kitoko. Fondation Wivin et Brigitte en tout fait, bondi menanga ike, kiti yankolo eningani na aksi ya bolingo oyo bosali kitoko yango biso pe mbonda ekolo en tout cas tobete bino mbonda pe tofuli bino mokako swa caricature ya mokolo lelo le VJCJ bakoko tiri elongo na mwana mboka Ingrid ya mateta nini bo proposer biso tolanda elongo toyebi ke infraction ezalaka ata soki mutu ayibi abundi mais il faut koyeba modèle nini ya kokangaka mutu mais oyo tozomona mikolo de policier tokoma kokama même ye moko tu devient nduka ata bakangaki ye ezalaka boyete mais asali nini abominani venduka po bakumba ye na modèle ya boye pas normal ça yango babundaki te sir makaka makambo ya politique po ve alobaka trop bakote wana mwangonga moke boye venduka zoya batiki ye affaire ya grave te kaka contre temps ya kofuta nyongo ya sœur moko bon c'est tout hein kaka pona nyongo kokumba moto na modèle ya boye tosengi na bandoko na biso ya ba policier mwa botosi pe ezalaka likambo ya ba arrestation awo la kati ya ville ya Kinshasa et pas bandeko na biso ba policier tokoma kokamwa tokoma kobituna yango état de droit ezalaka te na kati ya Kinshasa to na kati ya République démocratique du Congo ya boye tokosenga kaka na bakozi ya mboka boye bakosila ba policier na biso na ba formation po baye ba façon ya kokangaka bato kokumbaka mutu bele azali parent azali koko azala bana esalaka soni mingi ya boye tobeti kaka mbunda tala ndenge tokomi na suka édition mokololo me abona na nanu basommer na biso ezalaki nini tolobaki ke nini tokoki koretenir na mokolo ya fête ya Noël donc ya le 25 décembre 2023 surtout pe mingi bakongolais toyebake selinde azali seule institution oyo koki kopublie barésultat ya baélection esambaki le 20 décembre 2023 pe tobeta ya masolo ndenge nini baobservateur ya Union africaine na sedek bakutanaki na mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo mpe bakopesa ye barapport final na bango
Merci la confiance et fidélité au Bozaki Nabiso Uto Emmanuel Pesuka édition Mokalo Lotale de Suki Siango avec un pote la idéologie de la cinéma caméra et Zaki Bongo Mboka Wilfried Samba pe montage la réalisation Mboka et Green Matetanga à l'aide de toujours la Katia copé sa présentation édition Mokalo Naboka édition et Simamaki et puis maman Medil Kambembe. Bon continuez toujours pour s'abonner massivement la chaîne YouTube de la école officielle P bon la chaîne de notre salon Alba Primo promotionnel. Na ba candidat tout va postuler bana la présidentielle la C tous la apaiser to peut sa confiance la CENI to yebike mingi ba lukaka azaka poster akoba na sika ba to yebake songa kita bokonzi ba fa la regarder personne te bazaka be mutu moko o kolonga gloire à Dieu bonne chance admiration 5 ans aux kitoko o ba ko katala akanga motema 2028 pe ba élection et kozanga na bino tout prochainement sokolo azongiti